Thank you. Yeah. Thank you. Do you want sugar? Yeah. Yeah. One sugar, please. Breaking news, vous avez déjà André qui a breaking news, donc tous en Basango à Congo, na banda Mabino, tous Ali Bongo en plein centre Manchester, ici cap de breaking news na monsieur Goleka, bon limbisa parce qu'ils allaient la réalité à direct, donc voilà quoi, ils allaient proverbe 30-30 depuis mon allié maté, mais depuis Manchester City Town, ici cap toko partager les lots Basango à Congo. Makamni ezoleka na Congo pe loko nini o biso ba congolais essayer tout ça. Thank you. Donc eza malamu mingi kozala na milieu ya bana mboka ko se comporter kwa mwana mboka ko pe air moko na ndako boye libanda kolekisa air po na kozwa basango ya mboka. Alors tozali bon en direct à breaking news. Basango toza nango eza vraiment basango ya kitoko mingi te, mais esengeli na pesa bino yango na niveau ya Congo, donc toza bongo na breaking news comme d'habitude na modèle amour à la biso, donc breaking news avec proverbe 30-30 André ke ya Manchester Town, toza bongo na en plein centre Manchester Piccadilly esika pi proverbe 30-30 auti ba course pe azwa kopesa bino journal ya lelo, donc Mali leleki makasi bo supporter ngai. Na niveau ya Congo, nouveau massacre des civils dans le Nord Kivu, bauti ko boma so ba congolais na Nord Kivu, donc ezali preuve que alias Kabila a échoué ko sécuriser mboka 15 ans après. Il faut aussi la naïe le plus tôt que possible parce que souci naïe na kotika na Congo ezali lo musuti ali a exterminer ba congolais asili sabiso pe a nyokola ba congolais, alors il faut aussi la naïe. Documentaire il y a Odette Crème Pink, maîtresse de alias Kabila, rebondit et met les génocidaires rwandais nus. Odette, une maîtresse de rwandaise que Kabila a commissaire consulaire et à Congo à Francfort. Donc Odette Wana, Crempin et d'autres Crempin, azali rwandaise touti, oyo azali bongo ndenge bango ba komi maîtresse ya alias Kabila a commissaire consulaire ya Congo na Francfort na Bundesrepublik, c'est-à-dire en Allemagne. Alors tala mwana mwasi oyo c'est une criminelle oyo azali rwandaise au Kabila pesa ki ba fongola ya ba visa à Congo ou asali ba dégâts abomisi bato abomisi ba belge abomisi ba congolais lelo justice internationale les asimanaye makambo ezali partout na ba Facebook un peu partout tribunal à Belgique ezolandela tala moto bengi alias Kabila ndenge asakani na Congo ti niveau ya kokende kopesa mboka na maboko consulat ya Congo na Bundes na maboko ya mwana mwasi oyo azali rwandaise. Alors ezali mawa mingi na niveau ya poto na diaspora ba combattant mingi ba mitekami ba misombami na niveau ya 300 € ya pamba et sopi bango ba sopi boule parce que tondimaki te que un combattant oyo se respecter akoyi kondima akende komite kati na niveau ya 300 €. Alors Moïse Katumbi a tindi bato na ye basombi bato ebele likolo ba 300 livres, donc eza mawa mingi, mais ba vrai ba combattant bazo continuer kobunda bao babundaka mpona mbongo te. Pe lisusu eza na bato ebele babengi nga bakomeli nga bamso bazo atake nga ke ngai mpe bapesi nga mbongo mpona komisa front national soki front citoyen mpe nakomisa bato ya PPRD. Bon, au fait, nga naza nationaliste, naza mutu moko, naza mutu ba principe nanga, nakoki jamais kozwa mbongo mpona koteka Congo, na kompatisaka na makila ba congolais, nayebi ete bato nyonso tu oyo balia mbongo ya Congo bakufa mabe kobanda na Moïse Tshombe Mobutu ti lelo bibembe na bango ezonga Congo te. Alors na bosa zarde te na kotisa génération nanga bana nanga bakoko nanga na kotrahi Congo.
donc naza jara bato wana te batrésara Congo likolo ya mbongo likolo ya makambo wana na mesa na ngai bappel nazwa bacontact nazwa na perda bandako na Kinshasa na perda bachantier na perda makambo ebele mpo na position na nga oyo alors soki nalingaki nazala lokola bamisusu bepe naza kote kuna mais na comprenant ke bato wana baza na nzambe te fo kozala kote population ezalaka nde kote nzambe azali likambo ya kokamwa na niveau ya Kinshasa bauti koapprendre biso ke Kanyama le boucher de Kinshasa asali batour na baéglise asali batour na bauniversité supérieure akomi évangéliste donc bapasteur ya baéglise de réveil bapermettre kopesa baassassin micro baya koloba liboso ya bana nzambe c'est-à-dire Kanambe amoni ete akomi na suka Kanambe amoni ke biliaki ebikoki Kanambe sentir que Congolais akomi déterminé il faut babengana ye parce que asali 15 ans aboyi kopesa sécurité na Congo aboyi ko créer misala pe ye moko azali chef ya ba M23 ye moko abomisi ba Congolais belé ye moko azali chef ya bateau tout bayaka kotia des autres na Congo et pourtant tomoni un chef de l'État et loko liboso azali ko sécuriser mboka ko sécuriser citoyen na ba bien na bango mais ye asala kangote afungoli porte pote ba Rwandais ba yiba nkita ba yiba nyonso alors to comprendre que azali Rwandais pe mana yemo mafuba kende alors akomi sikoyo otindika Kanyama akekutana ba pasteur nyonso ya Kinshasa ya l'église de réveil oyo sengeli baza la côté à peuple oyo sengeli ba soutenir peuple oyo sengeli ba soutenir opposition pe ba bengana Rwandais Kabila po azamu bomi azoboma église azoboma ba chrétien azoboma ba congolais mais bango bazwi ba micro na bango ba pesi Kanyama oyo azokende obangisa ba congolais moto abima libanda te oyo akobima ekosukele mabe mais ba congolais balobi baana tina ya moto abangisa bango te bakobanga pe te bango basigné yoma bakokende tina suka parce que Alias Kabila abomi ebele esengeli akende ntango il faut y akende alors bino bomoni ba pasteur de soi-disant église de réveil nde bango nde baza vraiment ba ennemi ya Congo alors eloko nini kosalama eloko makasi kosalama yali après kobengana Alias Kabila na clan na ye l'église ebele kokanga ngam nazo informer bino l'église ebele kokanga l'église oyo nyonso tout eyambi Kanyama l'église oyo nyonso tout eyambi Kabila ezo soutenir dialogue eza l'église oyo mbala suka ba passer bazote yango oyo révolution ça na Congo eza révolution ya makasi ba soi-disant opposant tout oyo bazoke de kozwa mbongo na villa moko eza pene ya cimetière ya Gombe toyebi ba kombo na bino toyebi ba monta combien bozwi peuple azali témoin ayebi ba vidéo bozo sala lokuta mais ayebi ke boke kozwa mbongo pesi ba futi bino donc toyebi ba kombo na bino toyebi ba ndako na bino toyebi ba monta combien bozwi pe toyebi ke tukotika bino te alors tolobaki mututu aza na preuve que proverbe 30-30 asombami aliaka mbongo lokola baboketu pe bato wana mosusu alors kosala ba vidéo boya na ba preuve bolakisa sika nini proverbe 30 azolia mbongo menga nazali nationaliste nakoki jamais kotoucher na makila ya bakongolais. Alors Kabila fait de sa maîtresse rwandaise la consul honoraire de la RDC à Francfort où ils allaient grave parce que Tanzanie la presse internationale dans le bagage bien presse internationale année où Alias Kabila aux la vedette internationale parce que la presse tout par Hollande la ramener mike bakama nationalité na ya lokuta nenga boma mama na ya lokuta papa na ya solo wazaki rwandais nenga boma musée tout est comme kobima ba preuve ezobima parce que mokili elingi elisute ou ya sala ke sekoki il faut abenda na kele alinga lingati il faut kele. Alors la Grande-Bretagne est le deuxième partenaire de développement le plus important de la RDC après les États-Unis. Londres est dépensé annuellement, c'est-à-dire chaque année, 550 millions d'euros dans la RDC. Et l'ambassadeur et Angleterre a souhaité que 2016, année moko oyo Kabila na cirque na ye bakende pe refondation ya Congo comme nation ebana. Bande ko na boka na likambo. Ambassadeur ya Grande-Bretagne Bogolimbisa, tout ça, bon, dans centre-ville à Manchester, quelque part,
esika ba grand bakutanaka esika bato yo balingaka mboka na bango bayaka kokutana pe yango nde nazosalela bino breaking news à partir awa balobi ambassadeur ya Grande-Bretagne a monté na créneau à Siliki alobi balingi 2016 refondation ya Congo esalama. Donc selon Angleterre, selon la communauté internationale, Congo ti siko ezaka nation te. Congo ezali mboka moko eza dirigé par un aventurier, un usurpateur ya nationalité ya pouvoir ya Congo oyo aza gangster ayana ba gangster na ba rebelle na ba mercenaire oyo place de bango eza na prison de bao diriger yango soué na bango yali ba moni interpol la Kabila azo se préparer ko sala makambo koleka oyo eleki na Burundi bango ba monter déjà na créneau ba lobby était balingi 2016 Kabila na cirque na yeba kende pe refondation ya Congo ebanda gouvernement ya Congo ezwaka mbongo destiné na Congo et memaka yango na Rwanda. C'est les diaspora congolaise na ba ONG nde eliesaka population congolaise. Alors makambo oyo congolais il faut asila na yango. C'est-à-dire ba américain na ba anglais ba remarquer ba yebi ke ba mbongo oyo ba edaka nango Congo oyo batindaka na Congo alias Kabila zo yango azotinda na Rwanda. Mais ba mieti siko ezali bato ya diaspora do yonanga pe ba ONG nde bazo subvenir na ba kofuta ba classe ba funérailles ba mariage ba congolais puis balobi likamone si la pe ba pesi exemple balobi na 2014 gouvernement ya Congo et dépensé ki mbongo ebele na ko corrompre ba parlementaire que na ko sunga secteur ya santé. Donc na 2014 mbongo ebimi ebele na gouvernement pour na ko corrompre ba parlement que pour na ko tiango côté ya santé. Na éviter ce que vous comprenez. Oh, ils ont statistique anglais, bah tu vas passer un mot na Facebook ya ambassade d'Angleterre au Kutango, sur pour que na Facebook à battre si bah panziango au monde que na 2014 mbongo ebele bimaki na gouvernement au lieu salisa secteur la santé to etonga banzela mais mbongo wana eke na ba poche ya ba parlementaire congolais eke na ba poche ya ba sénateur eke na ba poche ya gouvernement pour bazo corrompre bango parce que batwana balingi congolais amona bolambo te mbongo tu alias Kabila azwaka na étranger pour na ko aider Congo yango nde ye akorompaka nango bato ya présidence bato ya primature sénat na parlement. Joseph Kabila aza assassin ou assassinat papa na adoptif l'itinéraire d'un tueur au sommet de l'État aidé par les frères de ses bourreaux. C'est-à-dire qu'au sommet de l'État congolais, il y a un criminel qui gère les affaires là-bas, un gestionnaire, un génocidaire Tutsi qui gère la RDC, mais Azali aidé par Babouro, Yabato, Yaboma. C'est-à-dire Kabila, Azali assassin, Azo Boma na Congo, Azo dirigé na Congo, mais na aide Yabato, Bandeko Yabato, Yabomba. Bakatange ba aida ye, oh ye Aboma Katange, musée, Nabana musée, mais kaka Bakatange ba aida ye à régner. Ba Congolais ba aida ye à régner, ba minako baza ba Congolais bandundu, muzitu Congolais bandundu. Qui ça Gizenga ou auti ko sala divorce tala na niveau Gizenga comme na âge plus de 90 ans aki ko divorcer na mwasi na ye tout ça basa batabandu bande konanga ba kimbuta batabandu bande konanga mais bazo aider un bourreau muto anyoko la bango muto ko boma bango n'importe quel moment ou aza congolais te bazo aider yango balobi ete l'itinéraire d'un tueur au sommet de l'État aidé par les frères de ses bourreaux. Donc Kabila un tueur aza na sommet de l'État congolaise Azali aidé par Banani, par Babouro Naye, frère Babouro Naye. Kabila, un génocidaire Tutsi en gestion en RDC, doit être exécuté publiquement. Donc, les génocidaires rwandais qui gèrent les affaires au Congo doivent être exécutés parce qu'il a commis les génocides, les crimes contre l'humanité et crimes contre l'humanité. 2016, Ezali Mitindo. Il faut Congolais nyonso na bututo na moi na kindokito na bonzambe aluka asila na Kabila parce que basali ba crime ebele na Congo. Alors il faut aussi la na bango na uté ko loba ko kamwa Antoine Gizenga le collabo a divorcé na Anne Bamba mwasi na après 40 ans de vie commune son paiement.
Alors mbula ya sika ezali eloko ya liboso tosilana na alias Kabila parce que abomi mingi adétruit na Congo asakani na Congolais esengeli biso Congolais tosilana ye. Alias Kabila atindi kanyama na ba église pe ba université kokebisa batu oyo bakoluka kosala soulèvement kobangisa bango mais Congolais lobi mbula oyo ata mutu moko akobangisa ete. Ba sango local news toujours ça maxi bien-être ekiti ici parce que bato basombi ebele loko les années à sika esali bonus ekiti ici ba kisini na paquet moko na 25 livres alors bokende chez Edo Coiffure na Manchester pe chez Motopamba na Manchester bokutango. Donc tolobi bongo maxi bien-être amoni te bozalaki loyal na ye bosombaki année à sika ekiti ici ba prix kende pa Motopamba kende pas salon Edo na Manchester okomona ke ba biloko na nyonso ekiti tano pe ezo salama na ndenga malamu. Alors breaking news en direct ya Manchester tolobi ete eloko monene ali que Kabila azozwa mbongo ya Congo azo ule aider santé ule aider to mabanzela ye azo investir ngo na corrompre ya mibale. Kabila azui makango na ye to maîtresse na ye ya rwandaise akomisi consul honoraire ya RDC na Frankfurt pe mwasa mwana mwasi wana azali na ba crime na makila oyo communauté internationale justice belge ezolandela ye po abomisi bato en complicité na Kabila. Breaking news eza basanga Congo epa na bino ya lelo elaki ete tosila na Kabila parce que Grande-Bretagne oyo ezali deuxième partenaire ya développement ya Congo et dépensaka 550 millions d'euros chaque année et l'objectif il faut Kabila longwana cirque na ye pour Congo et banda refondation c'est-à-dire Congo ezaka état. Breaking news.